Bandeko balandi émission Tosolo la yango na Mamour Lumpinga na pesi biso bambote bisika tozali ba cher internet na biso bandeko ya Océan du Congo insukuba na bilaka TV ya Mamour apesi biso bambote bisika tozali ya Mamour mwana mwasi ya tombola nzamba Israël nzamba lola na grâce pengolu oyo asala biso po ete kolala kola mukeza habitité bandeko ya Mamour bisika bozali ya Mamour apesi bino lisusu ba bonne fin de l'année bisika bozali bientôt na tozokota na décembre tika nzamba lola asaila biso bolamu a protéger biso na mabota na biso ba surprise inattendue ezala musika na biso par le nom puissant de Jésus-Christ bandeko ya Mamour lelo ya Mamour eli biso ni na mukona lelo ya Mamour eli biso to partager ma o Mamour ayokaki elongo na bino bandeko na biso bandeko ya mawa ba papa na ngape ba mama na ngai na eli ko senga bino lisungi na ndeko elenge mwasi moko oyo akomi inapte na minute oyo azokwa lisusu kote le mate bandeko bo mena expliquer likamone mingi te parce que ye mokonde alobi elongo na bino kasi nga Mamour na komeka mpe kaka komanyola mukie po ete nazoleka pona bandeko mususu bayeba kososola malamu bala mususu makambo o ndeko na biso azali koloba bandeko ba mususu bazali kozwa ngo malamu te bandeko Mamour ndeko na biso ya mwasi autaki bongo musala ndeko na biso na kombo ya Tantine autaki bongo musala na Bondal depuis 2015 bandeko bokolanda vraiment ye moko pe alobi amanyoli yango pe moi malamu depuis 2015 azali kosala bongo bonne na Bandal azalaki bongo boy au photo de bakana na lingala bon debino bolora na français abandaki kosala bongo na ndaku ya moto autaki musala vana na kisensu matete kisensu ndeko na biso autaki musala kozonga ndeko na biso azongi azalaki likolo ya moto ya deux pneus nde catch auto bengaka idej eyaki ko ramasser ndeko na biso ya mwasi bongo catch ebe ko ramasser ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi asalaki accident moko ya monene bandeko nanga bino moko bokomona ngona ba image o kabu ya kolexela biso bandeko bokomona ndenge nini ndeko na biso ya mwasi ayeba kosala accident a Panzani ndeko na biso bisika salaka abandai kosala kaka na ndaku ya mutu ngo pazaki vraiment na makoki te tango babengi ndeko na biso bayebisi yeke ndeko asali accident ndeko oyo mukolo place ya musala lobi ye pa edanga kaka na musala ya ndaku mais naza pena na mingi te azwaki mwa mukio ya zalaki nango ayeba kosunga ya ndeko na biso ya mwasi pe ayeba kozwa mwa charge komona ndeko ena mundela bongo e mutuka ndenge lolenge panzaki bango bino moko boyebi kishasa ndenge ezalaka chauffeur na biso azalaki pe na mwa relation na ye mukolo mutuka azalaki mwa taka ndenge balobaka bayandu au to loba nini ndeki kosala ke apesa kaka mwa mbongo moko ya mukie balandela ndeko na biso te ndeko bakenda hôpital bakota elibende na makolo bandeko ndeko mwasi wana bokomona bakota elibende na makolo bandeko libende wana efale sala une année 9 mois si je me trompe pas selon ndenge tosolaki na ye et libende wana bandeko depuis 2015 ti lelo eza likolo ndeko mwasi e bandiko polisa ndeko na biso ya mwasi nzoto bandeko boza libanda boyebi quand même soki déjà basi bapesi yo délai eloko moko il faut esalema attendez tozalaka au mona boîte conserve batie moi date d'expiration ozana mo eloko batie date d'expiration miliki moi date d'expiration ezalaka na tina pona sima ya date wana mabende bandi wana bandeko nanga endeko na biso ya mwasi obokomona sikoyo batiareli bende na makolo depuis 2005 il fallait ça la une année 9 mois lelo bandeko bo compter déjà 7 ans yango ezokende depuis 2015 ti lelo 7 ans yango yo na nzoto ya ndeko na biso ya mwasi na ko exposer ndeko na ngai te azali muninga mwasi lokola nga na exposer intimité na epo botala bo me nga Mamour babengaki ngai ndeko abengaki nga bona yeba ipe bato babengi ngai te nakomaki sur place o ndeko azali po eza musala na biso lokola babengaki eza Océan du Congo fallait kaka nakoma lokola bazwaki na numéro ya Mamour bakoyaki epai ya Mamour nde nakomaki nayeba ekozwela bino image o bandeko na nga intimité ya ndeko na biso ya mwasi ezali susu malamu te na nsima na ye ezali susu malamu te na bafese okotala te mais alobaki ye moko aleka aloba
ngala lingangi na bomba elongi mais abinde konanga na okokata koloba na loba po peut-être soko bombi ngelongi mutu muso ko monte tika na loba ato bimise longi nanga eza nazande na passe na osenga lisungi yango bandeko na elibino ba papa nanga ba mama nanga ya mawa bosunga ndeko mwasi oyo libende elongwa na nzoto a expliquer biso bi opération basala ke bafutaka $500 kolongola pe ko senga soki 500 na mo bakisi mususu pona kozwa soin ndeko vraiment ba intimité na ye ezali suma la muté ba place intime na ye pardon ba place intime na ye bandeko ezali susu vraiment kitoko te ndenge ya biso basi bandeko ekomi ko be bandeko na biso komi ko pola et moi nous vivons ndenge balobaka et sala kinga mamu na bino pasi bandeko na ngai isala kinga mamu na bino pasi nazana ba makambo ebele nazolekisa mikolo ko ya to koyeba kama makambo ni mamu azana ngo mais na mukio nazala kina ngo na bimisa kina lobite ndeko na pesa na sunga ndeko wana ya mwasi beka balobaka loboko ya gauche droite soki pesi gauche aye baté gauche soka pesi droite aye baté mais soki na lekisi yango epa na bino bandeko poto sunga ndeko na biso tantine kombo na ye tantine ndeko na biso ya mwasi oto moni oyo bonjour ndeko mwasi bonjour mama langai boni santé santé muke kaka na ngoluka ya nzambe nazwi appel na bino na lombango mingi obengi singai boyebi singa na pesa bino numéro nanga na ye nesika o melongi no nazo e bango te sikoyo na yo yebisanga problème na yo eza nini oyo bengelinga na lombango mingi boye en tout cas ndeko na ngai na siko bengo pamba te po oya gakati lisika oyo en tout cas naza pena na pasi penza makasi pena na pasi na makasi banda 2015 ngai ndeko na yo ya mwasi nasalaka accident na utaka na nga musala bamisana bisoka ya Congo kaki service kosala na ndako ya mutu olamba kotikala pena bana kouta na nga na lemba termis koya na matete ba transport pasi na zwi moto tobandi mama komata na ngomba na biso na kisei sketch euti nekola d'etat ekita sikoyo croisement ebeta biso nyaka kopanzana awa na kidefu batonga ngai wi epingle donc ndengo zomona nka boye kolia ekomelanga na pasi donc makambo nyonso pena pasi yangwana donc ekoma kosala nga pasi na yaki suko panzana susu na genou Jésus Christ batonga ngai sa epingle donc lokolo kute ngumba masusu te na buka isumba la mibale bapasolaka nga lokolo bakotsanga libende sikoyo esuki pe wana te ifale ezalaka wana do na yaka suko panzana susu awa donc bapasolaka nga penza ti bakoti suli bende kana accident ka le même accident ka wana donc ngande kona bino ya mwasi donc pasi penza pasi ya donc ya wana susu donc na koma do vi nanga pena pasi pena ya pasi donc na koma kotambo na bawenze kosenga kolela lisungi epa ba mama wenze basunga ngai don na fes de kombo sala ngai kokasa babwakeli ngai mpese kasi bayebisi nga eza mpese te ezaka defika elibende mutezo sala kaka donc libende umeno na nzoto depuis 2015 na nzoto donc 7 ans déjà yango yo libende na ebeti la na nzoto yango nazosunga pena nazosenga pena lisungi epa ya mutu oyo nyonso akomona image oyo mama do basoutenir ngai basunga ngai ezosala nga kutu na passe donc na uti kosenga mwa mbongo oyo eza 5000 francs il fallait na somba mwa kisi kasi ezokoka te donc nazokontinue kaka kosenga tipone kokoka ata 30 000 francs na kasi yango ngai nakomi sokosala atuka boyokelanga mpenza mawa soki balongoli nga libende oyo mama na ngai kosenga mama na ngai ekosila pene ekosila po eza ya ngai te domaine nango eza ya ngai kasi nazosenga kaka mpona kaka kosala nazanga mbongo dans likolo ekubama dans lokolo engumba makasusu te ata na tie engumba makasusu te vraiment nayoki pasi na mawa kasi nayoki bosenga na yo ndenge olobi eza pe na bandeko bakolanda biso déjà na su semaine oyo tokoleka kopesa mama océan
image oyo ameka kolekisela biso yango déjà. Merci pe pour appel na bino malgré bokosaki nga kenga mo napesaki, mais c'est pas un problème parce que moto nyonso na ntango apasi ayebaka kaka koluka lisungi. Vraiment lisungi ya liboso eza Nzambe oyo nakoyebisa yo mpe tika Nzambe alola akontinue kobatela yo parce que depuis 2015 ye wana nde abateli yo continue na kobondela Nzambe. Kasi ndenge obengi biso mpe Océan du Congo ndenge tosi tokomi boyebaki Nzambe akoasiste yo, ndenge tosi tokomi esika oyo tokoleka na kobenga yo nakei mpe mama akomona yo, mama mpe akozanga kobenga yo te, moke oyepa kozala nango akosalisa yo. Bandeko mpe balandi image na yo bakoleka mpe na kobenga, bakoleka kosalisa tikela biso numero appareil na yo soki numero ezali te adresse oyo biso tokoki kozwa yo parce que eza mpe na bato mosusu baluka kimona meso donc nde tolobaka na minute oyo toza déjà na novembre tozokende déjà décembre. Eza mpe na bandeko bauta libanda bayaka kolekisa bamoma na bango awa peut-être mpe bakolinga bamona yo mamour alekisaki image moko naza na mposa na soutenir ndeko moko ya mwasi foto koluka koyeba ndeko na biso azalaka wapi abimeli wapi mpona koyeba ndenge oloboza deja na kisenso awa. Vraiment bandeko mamour ayaki na kisenso, mamour aye na kisenso babengaki ye mbangu auti kokita nde aye mpona kokutana na ndeko oyo ya mwasi. Vraiment Nzambe apambola yo. Maloba mosusu ya koloba ezali atuka moto nyonso kaka oyo akomona kaka image oyo atuka basoutenir ngai mpenza. Moto nyonso oyo akosoutenir ngai Nzambe oyo tosambela butu moi mpe akotika ete misala na bango ekopambwama, bamabota na bango ekopambwa, bafoye na bango mpe ekopambwama. Atuka na kosepela pena moto nyonso akomona image oyo donki basunga nga mpenza elongo lumbama te. Naza kuti na mwana kuti mpe ya mwasi donc aza déjà na 7 ans, il fallait azata na 3e bien 2e kasi nga nake comme ça na première po etangamaki ba uniforme ba catch ba nino ba god oya mukongo ezalaki mpe na ndeko moko mpe ka ya mwasi mama wana yendi mpe moto asungaki ngai po mwana kota ka papa ne aza wapi? Papa na ye avoyaja akenda bakongo kuna oyebi te akozonga bia akozonga te donc relation malamu eza te na papa eza mpenza te tobenganaka te moto aosunga aza te ndeko na ngai. Donc grande sœur nanga kutu ye moto atiesanga libende oyo kasi na moma oyo makoki eza lisusu te mpo ake kolongolisa ngai libende oyo ezanga na yango wana sikoyo toleye pena komona bino awa mpo ka bosoutenir ngai na ka oyo onga naza nango. Tuka pardon boyokelanga mawa, boyokelanga pena mawa, bosoutenir ngai na ka onga naza nango yaya. Soki na minute songa na bongi na nga na kozonga koteka lolenge moto nyonso ndenge atekaka na wenze kosunga mpe oyo bato mpe basungi nga na Congo buta mpe bino mpe na mikili mpe ya poto mama na koyeba sunga mpe suko songisa su bolamu wana oya boye pena nazokoka te mama pene naza bona miniti oyo oso na longwe awa pa mama to nazokita susu mpona kende suko senga so lisungi atuka boyokelanga pena mawa boyokelanga pena mawa oyo nyonso kosunga ngai Nzamba bomoi oyo tosambela butu moi mpe akotika bango te mpe abakosunga bango yango eloko na ye kolukela bino awa mama na ngai. Merci beaucoup mama na ngai salinga na pasi makasi kasi nakokomisa eloko oyo ti epai ya mama Océan nga nayaki ka mbangu nde bobengaki ngo opesaki nga nimero na yo etu esalinga mo motema kobanga moto nini nga napesi ye nimero na nga na ngonga oyo abenga nga mais loko ezalaki mpona assistance nde naleki mpe na kolimbisa bino parceke naye mbangu makasi naye mpenza mbangu mingi mpona ya komona moto nga nabengisaki etu azozelanga quelque part vraiment bandeko nyonso oyo bomoni ndeko na nga ya mwasi nakoma kotambola mpe na beki tana babeki yango na ndenge nini ezali nakoma kokanga yango kitendi donc tusa awa bakangakanga donc moye kutekute eza te tosambeki donga na kotambola te donc bosunga nga mpenza bosunga nga ebama boyokelanga pena mawa bosenga onga na koma nango mama na ngai
nasengaka donc tikaka bandeko wana bautukola na ndeko na biso ya mwasi Tantine bandeko ya mama bisika ezwami bino bandeko pardon please nalela te pa na bino poto uti kolekisa ndeko na biso mosusu awa mwana lemba ayembi awa baluki azongi bandeko nanga nazwi kaka appel ya mutu moko oyo abengi po asunga ndeko na biso kasi lisungi yango pe wana oyo asengi wana eza insuffisant parce que mutongo ameyi biso na balongi histoire ya kokende baavoka ya kozongisa mama yango ezokende neti kaka ezokende te nzambe ayebaka kotya loboko bandeko mafuta ntaba balia yango ntango eza na moto ndeko ndenge aleki na televizio moye bandeko na nga akoki koleka te na nsima ya kosala analyse oyo na ndeko ayebaki kolela makasi ayebaki kolela bino bobolandi ndeko na biso azoloba soki bosungi ngai na kotambola su kosenga te ndeko wana azotambola na bawenze kosenga ndeko azotambola na bawenze kosenga mais il faut voir démarche ya ndeko ndenge nini ndeko azotambola ekopesa opasi zosiko libende na kati libende komi kosenga ke il faut nabima nakoki na ngai lisusu kovanda ate place eza eso esika na nga te ndeko azotambola ndenge nini epesaki nga pasi makasi bandeko na ngai ndeko azosangisa mbongo alobi ye moko akoma kobomba bambongo mais otambola journée mobima banda ntango ti mpoka mamosu azwika 5000 francs sikoyo 5000 francs apesa bato ya mawa nde bazopesa mpo na ntango mpe kongo eza nde ema te kita bafin de l'année mpe yango oyo mutu na mutu akomi kopréféré libumu na ye bana na ye bandeko na ye bandeko na ngai Jésus Christ n'attend à koya te pour ça l'intervention mon kakata na Bethesda mais na minute o bandeko ndeko azo se retrouver le roi mon kakata na Bethesda pour ana mutu te pour aboka ina mai pour libende wana longo donc Nathan est comme likambo ya ngai na yo bandeko aimez-nous vivants aimons-nous vivants bandeko na ngai aimons-nous vivants to lingana na bomo ibotala ndeko na biso Tantine aleki baninga msu to yebi na bakaba ko bomba pene longi na ya ko linga kutu balakisa ete aolinga balakisa ete ndeko bosunga bozelaka te maman se abeta mbela po eya mamour pa ye pa na bino asengi lisungi po musala tozosala ka yango musala moko toujours dans le même chaîne Océan du Congo eza toujours émission ezoleka na kati Océan du Congo bapapa na biso Océan du Congo bamama na biso Océan du Congo nzambe asimba motema na ondeko bisiko ozali mama papa elenge bisiko ozali benga mamour numéro nange eza wana benga mama Océan la mama Océan na mona ke émission elekaki na chaîne melekaki pa ya mamour na lingi tozwa lisungi pona mwana mwasi wana ndeko yo oza na batu awa hôpital moko songolo yebani na bango bandeko bosungaka na ndenga ya mikili bozosunga pata Kinshasa soki boza na bango bobenga ngai naza na numéro ya ndeko Tantine ezali atikilaki nga numéro ya voisine na ye naza na numéro ya ndeko Tantine tokobenga ndeko Tantine aye oyo kandeko Tantine peut-être olingi omona preuve à l'appui ke mamoura oleki bote na ngi penanga mona zwa Tantine bosunga ndeko na biso aza ndeko mwasi bolandi lisu lisolo moko afungo liso parenthèse aza na mwana aza na 7 ans ya mwasi bandeko lelo soki atiki mokili mwana na otika na nani papa ya mwana na porté disparu bisika azali eyebani te bandeko tosunga mwana mwasi oyo Guy le procureur Guy Mingedi le procureur moninga ya Pascal Pembele bisiko zali kala mingi te bozo ya Kinshasa tozo yoka basango bozo ya bobonga bokutana ndeko na biso Tantine bolbonga mabokutana ndeko na biso Tantine bandeko bozo ya vacances na Kinshasa oyo kolandanga mamour na épisode oyo ozo ya vacances na Kinshasa soit à moins 50 moins 20 moins 10 moins 100 moins 5 selon bozwi na yo loba na ke ko chapo na ndeko na nga Tantine obengi mamu bokuta na Tantine romona Tantine sunga Tantine bandeko na nga libende elongwa abuka tama tembele avant d'aller boso porte abanda koteka ya nene Gonsalvins ya nene Tantine ye wana zolela lisungi pa na bino bosunga ye atangi batu baza libanda abibino batu boza pe libanda bosunga ngai toyebi ke bolokota mbongo te mbongo eza na pasi me kasi na bolingo tozalaka nango par rapport bosunga ndeko na biso couple Ernest Tabu
na kati ya États-Unis papa Ernest na mama Fifi tantine ye wana bosunga ndeko na biso azosenga lisungi mwana kisenso azotambola te poto na bambula kutu ndenge bandi mikolo na ndimi te ke tantine akomata na nzela po alukela mwana elipa po etambolo tantine azotambola eza pasi mingi bino mo bomoi na bekule azotambola nango lolenge ekomi bandeko bokabaka ta babekule wana okoya ta vacances ochele ata na valise atambola nango ata na tanda ndenge azobunda na vie bandeko eza pasi tosungana bato akosunga nde yango bapasteur basali na nzambe bozolanda ngai basali na nzambe oyo bozolanda ngai oyo nzambe atiaka motema malamu kati na bino bato bosalela nzambe na bosolo le révérend Léonard Lwemba Teko tantine yeyo botia loboko na bino kati ya tantine basala papa na nga bapasteur boza libanda bosalelaka nzambe tantine yeyo botia ye na losambo botinda mwa quelque chose na pari ya basali ya nzambe totindi boye mpo na tantine alongola libende eza na kati ya nzoto tantine atikala livre tantine abanda kotambola bandeko na ngai yango mamour ayelaki biso na mokona lelo elelelo ya tantine ebengaki mamour nde mamour akomaki liboso na bino po ayeba mpe kolela liboso na bino libota na biso ya Océan du Congo libota na ngai ya bana bilaka TV ya mamour apusani liboso na bino mama Annie World Mbenza ya mamour ayeli liboso na yo mama Ajawa ya mamour ayeli liboso na bino ba mama na biso nyonso ya Océan du Congo ya mamour ayeli liboso na bino kolela botala ndeko na bino ya mwasi tantine yeyo mama Océan du Congo nde kaka balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même mama Océan du Congo tantine ye wana liboso na yo aleli alobi mama Océan sunga ngai mama Océan sunga ngai mama Océan sunga ngai tantine ye wana liboso na mama Océan du Congo sunga tantine bokende botala niveau ni libende wana ekomi na nzoto polobi ba retour nango kopola na nzoto pe kokufa na ye kotika mwana ye ya mwasi ya 7 ans na première primaire pasi mingi na motema ba mama ya bana kokufa mwana moke kotika mwana na o bebe eza pasi mingi mwana yebiko yeba pri ya nguba te ni pri ya kwanga ni pri ya mukua o ezotekama na balabala mwana za konguluma nanu mwana ya tantine bandeko bosunga biso parlement européen mon vient Justin Boula yebisa mère agence ezosala masolo tantine ye wana liboso na bino bosunga ye mama na princesse aleka na kosunga tantine ye wana liboso atika mwana na ye ya moke te bandeko pasi mingi eza na motema nazoyeba te nabelela nani nafungolaka ye nini mpo nabelela ve Benoît kuyengemena vie ozokita deya Kinshasa tia quelque chose mpena mpo na tantine bongisa yango mpo na tantine bosunga tantine abima na likambo oyo nabondeli bino bapapa na nga na kombo na Yesu Kristo mon vie Alexandre nabondeli bino na kombo na Yesu Kristo bozomwa mamour azosala émission ndenge asalaka te mpo makambo namoni na nzoto ya tantine nayebi te naleka ne wapi natunaki ata na bato bakosunga ete baassociation oyo esungaka bato esunga mwana mwasi oyo bandeko lokola ekutani na biso totia loboko na poche tosangisa moke nzamba koyeba kozongisela biso ya mingi wana tokomi na biso na esuka ya émission na biso ya mokona lelo oyo mamour amemelaki biso lisolo ya ndeko na biso ya mwasi tantine wana azali na kisenso oyo ayebaki kosala accident monene na chamatumo na maturum nayebi des choses ya Kinshasa wana bongisa quelque chose mpona tantine bengela ngai porte mon nez de Dieu papa na biso papi nekina de Paris yebisa eke mamour azali kolela na mai na miso toleka kosunga ndeko tantine porte-monnaie de Issa papa na biso Lor Kibunzi wana boyeba kobonga mapona tantine oyo azali kosenga lisungi bandeko na ngai ya kolobeza mingi kasi lelo na suki awa po lisolo ya tantine epesinga pasi mingi na motema merci à la prochaine occasion.